Bonjour, 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 bandeko, mbote na bino. Mwana zoba soki a échoué na classe, basalaka nini abandelaka classe. Moto aliboma soki azobamba libanga keba korepondre te po ya ta mosu azomona yo nzete. Nga te muna loba makambo wana. Soko olati karapasi ya koba okanisi toza gange nzoka nde ezali pamba ntango bakotia yo na mai ya moto karapasi wana ekopasuka. Mama na ngai malobe ebele tokoloba na bible bateyaka biso makambo ebele me tomonaka mpe na bible baza komodire bato tozoyeba ntina na yango te. Donc bokeba bible mpe ezali malamu, bible ezali kitoko, kasi na kati ya bible masolo ya malédiction wana ezali sujet tokobeta na bapasteur prochainement parce que on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Bible peut maudire bato to na Bible malédiction peut ezala. Nalandi lisolo moko na internet et salami wapi na mboka Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire moi si azali pasteur ba kabwani na mobali mais kobanda ba kabwana na mobali ye musala na ye kaka ko maudire pendant l'heure na bango ya service ya church ya église sorry bon bolimbisi azali kaka komodir garçon wana komodir wana azomodire suka esimbi mwana mai akei azongisi molimo epai ya nkolo makambo na akoloba soko oyebisi yango Blaise Samba akoloba na yo ezali lokuta kasi nazali koconfirme que nani ndeko na ngai Domi Kinsala ayebi yango makambo ezali maloba makambo esalami bongo na mboka Côte d'Ivoire. Donc sujet wana nakangi yango mpe na bombi yango tokoluka moko ya bapasteur abetela biso lisolo pamba te ebanda boni ndenge lokola nasolaki na pasteur wi dernièrement toloba kaka chrétien mais na libanda kuna bachrétien nde babomaka bato. Donc chrétien ezalaka mpona kombo te ezali te ke soko omibengi mokristo ozali mokristo, omibengi mopagano ezali koloba te ozali mopagano, mopagano amibengaka mopagano mpo toyebi mopagano ezali nani. Mais yo omibenga mokristo tala kombo ya kilo oyo esengaka te, esengaka olakisa baœuvre ozala na baœuvre bato nde baloba ye azali na motema malamu, ye azali na botosi, ye azali moto ya malonga nde tobengi ye mokristo mpo andima Yesu Kristo comme sauveur na ye nde yango wana définition ya mokristo oyo pasteur Willy apesaki biso yango mpe eteyamaka epai nyonso na baeglise. Lelo mpe ezali mokolo tokende koyokama te epai ya JCK Yumba kuna avec séminaire baza koorganize parce que lobi toyaki na bamakambo matanga lelo yali dimanche na poko à partir ya 17h tokutani bongo epai ya JCK Yumba mais ezali kosalama bongo na Soul House yali na Fairfield Street epai wapi tobengaka salle oyo ya Soul House tobengaka yango Bantoué, donc pembeni na train station pembeni na Bantoué oyo ya shop. Donc vraiment face à face tolobaka pembeni ya PC World. Donc en tout cas tozali na mama na biso chanteuse a nani Ruth Misamu na confondaka toujours na ningaka na benga ye Ruth te na ningaka benga mingi Marie Misamu pour bon voilà maman azalaki na succès makasi alors vraiment kombo ekangama na monoko na yango bandeko ba bolingo tokokende kokama te ya tokokende séminaire mindule donc praise and worship oyo bazali na temps boya na pokwa na 17h à partir de 17h tokutana epai wapi Jean Claude Kayumba na bandeko bapasteur ebele bazali wana mpona koteya biso mpe kokumisa nkolo na losambo mpe na loyembo avec Ruth Misamu. Bandeko ba bolingo toko carry on na toko continuer na masolo na biso nayebisi bino comment c'est possible que na kati na bana na nzambe makambo ya komodire bato ezala eya lokola na mokili mpo anini ndoki azalaka ndoki mpe azali kovivre kati na bato ya likambo ya kokamwa ndoki nzambe vraiment longola ata bandoki nyonso ya mokili oyo azalaki ndoki akufa lokola bato nani toya kotanga kombo ya bato ekoma o outrage ya nani. Donc moto nyonso abomaka bato azali ndoki, moto nyonso azali na makambo mabe akanisi kosala baninga mabe azali ndoki. Be na bandoki wana tozali na tina na bino na mokili ote nzambe akolongo na bino na mokili akotinda bino na bisika bikauka. Bon wana ezalaki masolo wana mais vraiment kokamwa na ngai yali kaka ke
kati na Bible moto asimbaka Bible aza koloka moto koloka te mito koloka te mais to changer terme hein? Aza ko maudire pour nanga ko maudire eza kaka ndeti kaka kindoki kaka parce que vraiment azali na maloba mabe alobi contre mobali oyo azalaka mobali na ye soki bokabwani soki esimbi te soki olingi moto wana aya se repentir to aya kosenga pardon yebisa aya kosenga pardon parce que le pardon libère nde tolobaka alors so na nani maloba ngo ya obengaka pasteur pamba mpo nazokende kaka na côté biblique hein? Bon moi don ezalaka bobanga te mais problème eyali boye likambo nakoloba ezali te ekamwisi ngai nayoka te pasteur mama pasteur vandela kombo ya mobali oyo azalaka ya ye mosala na ye kaka komodire yango wana esali ke mwana mobali mpe asede akufi donc motema mabe ezali mpe kati na bana na nzambe motema mabe ezali kati na bana nzambe me biso lelo kati na Manchester toza kosenga toujours na bato bazala na motema boboto makambo ya kolokana ezala te bozobeyala te soki ndoki azali nzambe akamata yake na bisika bikauka en tout cas etali biso te oyo azali na makambo ya kindoki aluka esika na ya ovanda asala mokili na ye bana Manchester en tout cas mokili ndenge ezali kotambola ezali te biso nyonso tosengeli tozala na bavi oyo toza koluka mais ezalaka pasi kati na bandako ba problème masolo mosusu ezali koleka babi na bino ex ya mwasi na yo oyebi ye ex ya mobali na yo oyebi ye te mais sikoyo masolo ya ba ex tokendeki église pasteur moko te abi soki osi oleki tika soki osi oleki tika lingi koba te moto so bokabwani na ye bokabwani ne soki osali vi na yo sala mpe vi na yo kenda kozonga nsima te bato bazongaka nsima peut-être soki otikalaka célibataire okoki kozonga nsima soki oza célibataire mais moto oyo asi akende asi asali vi na ye mpo na nini ozali kaka kozonga nsima bandeko babolingo ezali sujet moko tokobeta yango do nazokoannonce bino kaka une série des émissions oyo tokosala na bana na nzambe oyo basimba liloba bayebi bachapitre ngai nakobetela bino masolo mais soki ekomi na bachapitre nayebaka ba Jean soki 1 verset soki 10 boka wana nayebi kaka Jean nayebi kaka Matthieu 7 senga baopesa maintenant senga bino bopianga te problème ya te esala lia mais en tout cas lelo ezalaki kaka na introduire mwa moke lisolo wana mpona ke boyebaka ekala te tozosala baémission na bato business bato ya business na kati na mboka Manchester tokosala baémission na bapasteur nasala na bapasteur bien sûr mais en tout cas toza komultiplier mpona kofortifier bana na nzambe bayeba te je crois que évangélisation ezali ka mosala ya bapasteur te yali mosala ya biso nyonso na communauté congolaise tolobi tokokota makambo yango yango wana soki moto azali na besoin ya mateya en tout cas boyebi esika bokendaka bapasteur bazali ebele baeglise bazali ebele kotikala na ndako te moto na moto ayebi esika na ye asambelaka moto na moto azali na religion na ye na babuda na baframançon na basoki banani moto na moto akende esika akendaka na moto akendaka na katolike akenda be na katolike bato na mais nzela oyo ezali ya mabe moto alanda te moto nyonso soki okenda nzela na yo poni nzela na yo yeba te biso nyonso tozalaka toujours na besoin kaka ya nzela oyo ya nzambe soki obani kolanda banzela ya kilikili etali kaka yo moko batata bamama bandeko biso nyonso bana Congo tozala na motema malamu totika bilobaloba tolanda moto ya liboma te nalobaki na bino na bandaki masolo na libandeli masolo ya moto ya liboma soki bomoni moto azali kotia trouble na mboka benga yo be moto ya liboma kolanda ye te awa naza koloba na tie mai na monoko te awa naza koloba nazali ata na mai na monoko te obe soyi na ngai nde ezali na monoko na ngai voilà soki otuni Cyril Modoko akoyebisa yo yera folobi ya solo soki olandi ozonge pa ya Blaise Simba koyeba na yo mbuta match eza kare yango na bino Papi Musongo prix Nobel kuna na Roche na Middleton esika avandi azali mpe koyoka ngai Guy Bouchard Mulongo Vivien Bonjeka Vicky Bonjeka Firmin Bondo le garçon anglais en tout cas biso nyonso tozali nsima na yo Rocco l'anglais moninga na biso Rocco azali bongo mpe na mawa yaya na ye ya mwasi propre grande sœur na ye akufaki
na mboka Paris. Donc oyo a 8 ans apesa Roko ata ba condoléance na bandi boyebi Roko Lubaki ndeko na biso ya yaleki en tout cas azali bongo awa na Monsol, mais en tout cas moto a 8 ans obengi Roko bopesi ata ba condoléance batata bamama bandeko biso banso tozala na motema malamu tolingana vraiment ya trop makambo ebele ezali ya koloba kasi lelo tolingai kaka topesa mbote na bandeko na biso en tout cas bato banso bazali kosala business na mboka Manchester toza kosenga na bino bokota masolo ya communauté boya na masolo ya communauté tozala elongo biso nyonso topesi mbote na pe ba remerciement na bato ebele ya Manchester oyo bazali koparticiper na makambo ya matanga ya mwana na biso Eva Pierrette. En tout cas mention spéciale na Edon Dombasi na koloba te, mais en tout cas mention spéciale na Edon Dombasi, merci pour le geste. Voilà balobaka loboko ya mwasi soki epesi ya mobali eyeba te, mais ngai eyelinga kaka parce que tant que faut koloba likambo bato ebele oyo bazali koparticiper. En tout cas tozali na besoin na bino toujours. Un grand bonjour à toi Edon Dombasi, un grand bonjour na bana Manchester nyonso. Je pense à toutes les jeunes filles, les jeunes femmes de Manchester. Napesi mbote na mama Blondine, papa Bobo, Nathalie Chimenga, mbote na bino de longues jambes mbote na yo avec son mari Bruno de Bruno. Muito bon dia Bruno. En tout cas mbote na bino nyonso. Méthode ngimbi kuna na Blackley soki na Charlestown mbote na yo epai ozali. En tout cas tokoki kotanga kombo ya bato nyonso te, ezali mwa pasi tolobi mama Sadai mbote na yo yango wana. Mama Nzuzi Musei Timba Musei napesi bino mbote. Bama pasa na ngai wana na lingaka bango mingi mbote na bino banso. Tobosani te Orly Pembele na mama Yuyu mbote na bino yango wana. Sylvie Malongi kuna na Londres, en tout cas nzambe azala na yo. Topesi ba Sylvie nyonso mbote. Mama Romi koko motema ya Bob Boto yamba la kuna na Bolton mbote na yo. Topesi mbote na Nzuble Denzu kuna na Bolton le grand couturier mbote na yo. Topesi mbote na ya Patrick Mangasa pote mingi Patrick Mangasa papa Kisilola. En tout cas Edo Yala na Bolton mbote na yo. Yangiama na Bolton, Bush Bushiri na Bolton topesi bambote. Tobosani te madame Bush Bushiri. Freddy Binga katina abattoir bambote no yangwana. Gila Lubi mwana Manchester boyebi bien. Un grand judoka akufa kipe tozali kolela toujours mwana bandal na kombo ya Magouche, maître Magouche kuna na Paris matanga zali kotambola toujours. Tokosala liso émission na papa Guilain tokopesa bino ba programme pona bana bandal to continuer kolela maître Magouche. Voilà, Oazalaka Bongo, ancien vraiment bras droit, tout le papier garde-corps, il y a Jibin Piana, les qui n'habituent à Bandalongwa. En tout cas, Mana Dimbaboma, les Werason, Nyama Makanda, Bambotanamo. Ah, Nabuso, la tangue, Wera Fona Kansa Kakol. Petit Langa Kakol, Bamboteno Yangwana. En tout cas, tous les amis, Mbote. Et Michel Ongimba na Litz, Bamboteno Yangwana. Au revoir, Mboule Baniko Beta, Tokimio.